Matondo mingi bandeko balandi tuyesu kozong sela bino mokakozwa kasi yambo ya maso bobo mesano longoli na tata kela likolo na se wapi andimaki biso tobotama bayindo tozela bakulutu ya baloposo nyonso ya mokili oyo bongo ezali kulutu nde biso bayindo bato ya yambo tata mokeli na souveraineté na ye na bolingi ye nde alingaki kopesa biso mabele Afrika pe atiango na nkita koleka bamabele nyonso na mokili tozongisaka matondo epai ya tata mokolo na mokolo tata bampungu tulendo tonda dezo ya biso Mfumuki Mbangu nde andimaki konyokola nzoto na ye oyo ba colonisateur bayaki ko coloniser biso e bandimisi biso maye ya bango biso to landa to salela po bango bazala bakonzi ba domina e Mfumuki Mbangu asepelaki na yango te yango ayelaki kolongola kimopaya ememie boloko na bomoi longonya na Mfumuki Mbangu bokonzine zanga ndelo pona bayindo azaya kotelema kino bayindo bakozwa lobiko kipointe kia kimpeve bitoke na sosa ya kimpa vita âge ya 22 ans andimi kotumbama na mosuni batumba ye na mwana na ye po kaka sanga lobika loposo moindo ekundama te e abangisaki Vatican catholique na 1706 wana 1704 ti 1706 na engagement na ye na etumba lobika loposo moindo matondo na yakimpa yaya na biso molongi pe bongo bakoko na biso banso e atako na poto kasingolo azobota atako na loi de jungle na zamba kasi mboloko pe azobota donc bakoko na biso atako maladie pauvreté pasi oyo mundela tiaki e babota kiti biso lelo tobima poto bundela Congo Afrika pe loposo oyo ezonga su na niveau nango na fest ulenge tokambaki bango ta ngipito mokakozwa na bana bilaka banso oyo bazo comprendre ngonga tokomi eza ngonga oyo soki tokebi te ekozala pasi makasi koleka baloposo ebunga ezala ba civilisation ebunga ezala ba communauté oyo ba distribuer yango ezala na histoire ya humanité mobebi simongunya akolashe te yazo azo continuer ko maintenir cap na ye ba jeune na ye système na ye po totikala basumi ba dominer à l'éternité mais luvunu kola tobotamaki pona kobotama te mais tobotamaki po tobundela bayindo tobundela mabele ya Congo mabele ya Afrika ebilaka Mfumuki Mbangu ekopolaka te etelemise kotelama mutu pa kolongola ngwa zate tokolonga etumba ya lobika loposo moindo matondo na bana bilaka bandombe ya mokili mobimba toye bobo mesano na ba événement eza moko ya événement eleki ya concert ya ndeko Ipupa na parti positif na yango ingeta mwana ekolo Congo moko ya biso ndeko atie un pas de plus esika oyo bandeko
nanu ba comité ye déjà tie pas eza moka kozwa longonia pona yango pamba te drapeau ya ekolo Congo epepi pe bongo ba africain mususi ba beta pe abakami lisusu koleka moka kozwa na équipe pe bongo na ye ndeko Ipupa kasi na lolenge ya Kingunza mama ya ekolo ya kobatela bana ya ko équilibrer ya kotala lolenge makambo mazali koleka mopepe oyo eza na mokili na partie négatif na yango oyo eboti siko négatif ezali ete lolenge akumbi atepa ifalaki maso ya biso ya culture elanda pamba te bandeko badefandaka mingi culture ndenge balobaka donc on sous-entend que culture ya bayindo eza réduit na mabina na loyembo te katu bakoye ko réduire culture ya tout un peuple na mabina te na loyembo te po d'abord nanu au départ eza na mobini moko ta binaka pona mabina na ye ebikisi ekolo eza pe na moyembi moko te po ayembaka na baloyembo na ye ebimisi ba makadam ebimisi to balokola ba autoroute esalami ebimisi bandaku vedi mapekiti te donc ezali bandambu na ensemble ya bomo ya batu misali culture donc culture par définition c'est ensemble de la connaissance des savoir-faire des traditions, des cultures, ce qui est propre à vous. Dans les alliés, nyonso oyo ezingeli kozala ya malonga ya bomo ya batu. Lenge ya kosalela, ya kokanisa, oyo eza ya bino. Omoni, sikoyo, déjà au départ, eza na élément mo côté culturel, ou musical, ezaki représenté wana. Oyo garder identité originaire na biso baindo bien que nyonso utie pa na biso mais lenge ba performer yango mais to tikali na originalité na biso to koyeko banda ko lakisaki oye uta awa ezate musée national ezawana moni donc ezali musala fo esalama ete mutu azui elembo akoka ko se cultiver koyeba ete likabo on a joué outil quelque part. Alors, quelque part, on est outil. Il y a tatana mama botamina, tatana bangu tobenga bakoko. Donc, ensemble, il y a bakoko wana. Ndebongo, na kitani na makabo. Donc, na un rôle, il y a ko jouer. C'est comme joueur, mo bazu na quartier, ako matatia comme l'équipe nationale. Donc, a comme na esengo, il y a nation mobimba. Donc, a la lourde charge wana, na conscience wana. Ete ko raté ne penalty apesi passe kolele ya batu nyonso ko marquer ne bi ko gagner cette équipe veut dire à revivre bata pesi batu sous sengo fierté ya nation ndenge pe ba makabo ikabwani bongo na bongo donc mais toujours le bien sur le plan musical même pas na molato oyo bandeko ba presté na parmi ba plus grande salle ya Europe Arena. Donc, na défense Europe, il y a Arena. Élément mon côté na podium, oyo, et la kisi fierté na biso. Même pas biso moko na l'opposo. La plupart des cas, balani ko boya, couleur ya kimoyindo oyo bazali. Moni mais so tali ba Soudanais bandeko na biso mona na fierté ya kolinga l'opposo na bango. Donc, biso même kolata toza ko lakisa batu toujours ba couturier ya bapaya. OK, parmi bango baza ba homosexuel. Donc mbongo belezo kende zo bima parce que ba énergie ba don autozui et toza ko sala nango abusivement, toza ko sala nango ko détruire susu bandeko na biso. Donc partie nango positif ezali mais partie mingi négatif ndenge toza ko sembola. Ils ont moi passé parce que
musique en réalité ezali expression ya ba valeur na biso, ezali veut dire libanda, ezali makanisi ya libanda, po makanisi ya kati etikali invisible, mais ndenge nini bakoyeba yango soki yo olobi te. Donc même lingala oyo toza koloba eza na ba mot français mingi koti, donc ebebi kaka. Donc il faut to purifier to luka la vraie culture na biso oyo tokotambola nango po to sepelisa bakolo biso, po toza nanu ya biso moko te, toza foto to pesa lokumu na kozala na biso lokola baindo pe to kiti lokola bakongo, mais toza kotambola na effacement ya culture na biso. Donc to réduit culture na biso na eloko te, et eza honte na baloposo mosusu. Toka industrie musicale wana eza manipulé na ba homosexuel, eza manipulé na ba multinationaux, eza manipulé na ba o balukaka pasi ya baindo. Ndio komona code noir et salama balobi ba considérer biso ba africain baindo lokola ba meuble. Donc veut dire ba tikeli biso toza lokola esengo na bango na musique, na ba théâtre, na ba basket, na ba bali. Veut dire makambo oyo eko changer ka destin ya bayi ekolo te. Moni makambo ya science et bango ba protéger yango bazui yango. Transfert technologique ezo sala mate na soit disant bango bakolo science yango to bengana na tabongo bato na bolingo bakolo yesu yango ba transférer connaissance yango pa na biso bazo pesa te. Omoni donc bakotike la biso ba futilité lokola instrument ya distraction oyo bazui moko ya musique pamba te bayebi moyindo azobotama na talent musical na ye, pamba te likambo miketo salaki tobana ko exprimer yango na loyembo. Omoni nde makabo wana eza mingi pe mabina ya luketo ezaki mabina ya lokumu ya suku ya chambre ezalaki te miozo bina malelo. Donc devoir eza makasi, il faut ko encadrer ba makabo ozo bima na ekolo soki te comme ba bombe à retardement ilo oyo komi ko beta susu contre biso pasi na mutema et komona ba grand événement bongo moni ni reconnaissance exactement to lobi tozui makabo oyo po yo to linga ki ozwa likabo ya koyemba et étoile ngengi na ngonga na ngengi moni lelo toza ko bengana mungunya mupaya tsoka mupaya abatamaki na livre ba benga Bible akumbia wandimaki ba risque nyoso mutu moko te pasteur moko te apôtre moko te aya aucun prophète noir aya congolais qui a mona Yesu ayebisi na pesi mission kende koteya bandeko do africain ba mona été et à force ya mensonge ya christianisme ya bana ya loposo pembe tactique na baba joaki na Congo na pire Congo pamba te Rwanzinga ku mutandimaki ko s'incliner le 3 mai 1491 andimi ko s'incliner devant prêtre catholique mundele atiaye loboko moninde automatiquement déjà bokonza baindo incarné na Rwanzinga ku tribu royale ndenge inclinaki nde et permettre christianisme atambola la likolo na biso jusqu'à nos jours. Fumukimbango a longoli yango na 430 ans yeko koka na 1921 Fumukimbango a telemi ko bundela baindo tala prolongation aveugle otoza nango na invité ya baindo kozanga koyeba ya baindo Fumukimbango si alongolaki lifuti wana oto nyokolaki bango na Égypte antique bana ya Yahweh oyo bayaki koluka bilei kotanga boyebi ya bozindo oyo totangisi bango topesi bango lolenge ya malonga bazalaka bazaki mitakala nzala salipa sable sanyoso to tisiko pe bazala pe bakozonga na kaka bongo po mokili ekokufaka te bakozonga bongo ndenge bazalaka bana ya Yahweh tozolobela bakozonga bongo. Donc biso baye siko tozu ba makabwana ya bakoko. Est-ce que vous croyez que Jésus nde tolobi yete mutu aya koyebisa batu ni même pas na ndoto ki babanda
côté à batu ko sambela ye mais le poso pemba zwaki élément wana atela qui était moïno aza bongo mona botosi atosaki ba divinité ne na ba forme na ngo nyoso pe amemi kaka même mouvement du corps wana to kumbami nango atiki bible lokola virus bible eza virus bible eza poison omoni bible eza lokola veut dire négatif pour na baindo ndeti lelo tozobunda sikoyo ezonga ndenge eyaki bana ne bandimaki risque mais ya biso elenge jeune mwana akomi na niveau ya ko ressembler etuluku ya batu na makabo oyo akitani nango ta bokoko ni reconnaissance na fumuki mbangu oyo akendaki kolanda bakoko ko libérer ba ancêtre pamba te pe baboye bakoko na biso ndeka bazwaka bakomba ba Jean ba Pierre bakomba bapaya ndeka bakende ko sambela ko gumbamela Maria mokonza ba Yuda moni esali bango ba esclave après liwa na bango bakena ba prison spirituelle ya loposo pembe ndefu mungimbango ake kolanda bango na 30 ans perisaki da pasi oye ayokaki na nzota futi ba conscient po bakoko na babima e baya na ba chance na lupemba na ba valeur wana ba travailler pona sirivi ya biso baindo soki te programme bimba ezalaka ya extermination ya la race noire oboyo ndima veut dire bakotu na point de vue na yote kutu bakaboli Afrique na conférence de Berlin 1885 bakaboli yango Bismarck atia makolo te wa Léopold de anyeta kutu ya Afrique yango te mais kaka na biki na bango bakaboli Afrique donc pour basala sous complot koleka wana basala yango déjà mais échec na échec Fumuki Mbangu ayemba makate na ba minoko ya ba artiste musicien congolais oyo Fumuki Mbangu apesi makabo ya muziki oyo Fumuki Mbangu alibéraki bakoko ya chaque famille ya chaque clan ya chaque tribu ya chaque contrée po bango baya na ba makabo oyo ba fula moto epela na ba makabo oyo bapesi moko na moko ya baindo moni pai tozala ba ingrat et pas tolobela lobby et tokobeta madini manière a dit notre lobby à lobby na lobby à lelo makambo oyo ba acte pioza ba faute et tokofutaka pona yango ba parti négatif nango to ba été population oyo azaya kolala andima bonzamba bapaya ezalaka difficile amona bolamu po na ye mabe akomi lokola bolimbisi lokola ngulu veut dire po na ye mode de fonctionnement neza poto donc okoya kopekisa ete même oza kolakisa ye ete logique ya musique elandaka période ya vie na bino batu circonstance ya temps bozolekela yango moni soki mutake kobota bana mapasa bakoko bayembaka babinaka nzembo ya bana mapasa kelele moni chaque circonstance na ozaki na nzembo na ngolo lenge na ngo ya kosalela makambo lelo circonstance ya passe ya complot international ya kokata Congo ya passe ya baindo moni mais il faut banzembo elanda na rythme wana na aspect oyo toza na souffrance oyo toza nango mais kato elandi pete mais tozoluka kolambusa sikolo kola ba élite wana bakomona succès matoyi mangongi mais biso petit peuple toza koyeba te ke lobi risque ezali na ba vie na biso na service ya bana na biso parce que poto yango poto ekokoma pena poto na sens ya poto ya mputulukezu veut dire bakeleli bazangi bebi bai o bazana eloko te bai ya pasi voilà neto aleko définir mputu bakokoma pena bongo et baza déjà koluka déjà batika ba venin et bana na biso bakoma na mode de vie o bango bazolinga bango bana na biso bakoma bazala na choix ya sexe obotaki mwana mobali akoma mwasi mwasi akoma mobali veut balingi vie wana esuka epana bango te mais ekitati na baindo omoni donc eza bolamu na biso eza survie na biso pour ceux qui tolati kiloposo pembe na mobimba na yango et tobungisi ya biso
et lokola bango bazo bunga toko bunga pena bango nzoka mwana moyindo aza tata mokili na mokili donc ye moye ba effacer ba éliminer ezate so ba resa ba race mususu peuple à page ba mérindien bango mais l'homme noir fazala po mutako kolongola molili butu akozala kate te ba ete biso bayindo toza komona ba noir américain toza ko envier ba noir américain toza kola na musique to lobelela toza to sa makambo à la concurrence na bango mais yebisala noir américain nini oyo na succès na ye na kozala na ye a changer vie ya ba noir américain awa na États-Unis biso tozofanda awa azate moni azate parce que baza même ba victime ba industrie musicale fait dit Hollywood fait dit structure wana ba cerveau wana ce sont des occidentaux des mindele bazo contrôler ba on baza ba maître à dame de ba pion ba ko sala moi quelques-uns lokola ba modèle pour ba mema ebele abatu na Raven na Libungi lelo Arkeli sort nae azawapi Karen Suki na boloko donc ba kolandela yo soko za sous d'accord na bangote parce que balingi obéissance et soumission na nyonso bazako loba na yo lata couleur ya arc-en-ciel rolata sala boy okosala zongisa boy il faut zongisa mwande désaccord na bango balukelo ba mitif ba faute oya kala ba ota ba mitambo nde baloyembo na biso sengeli elata pasi ya bandeko na biso et motiver bandeko na biso et conscientiser bandeko na biso et reconnaître bakoki tumba babundaki pe mobix na biso fumo kimbango lelo ekosala pasi l'homme le plus chanté etika la kaka mkonza bayuda pe na mabela fumo kimbango eza ba faute on ne peut pas moni on ne peut pas donc likabo tozui ngonga ya chance ya mutu na mutazui et salama na positivité pona ba compatriote na ye ce qui to distinguer eza effort na yo kaka te eza te po koti et quelque part te po ngonga ikoki moto nyonso oyo epelaka suka nango ekitaka volcan kute ko pela ebimi moni mais suka suka mona pena ikozonga ekokita et l'air ekokita nde l'air ya ko rendre ba compte ekozala dans le cas déjà vibration à la positive na bandeko na yo pambate lobby ezalila yo bolamu mais ndenge ba partie négatif eza mingi et ezalaka passe parce que elandaka bana ya bana makambo yo ezalaka jeter le biko ya bato soko ozuli likabo eza ya yo te posa nango te ndenge yo oza kokanisa pour l'air film ko simbama l'air kombe ko yakaka ekombolaka bosoto matondo mingi mais côté bandeko ba combattant et moi lokola échec lokola kocholama mais na bandi lokola ngunza oyo tozali na qualité ya bokobi misala ya fumo kimbango na qualité ya nesonyanzila oyo tozali lobi boye lit oyo ya komba idéal nango primitif ezalaki penza d'abord nanu combattant aza nanu révolutionnaire combattant donc cela veut dire révolutionnaire aza koya na mupepe mosusu ya sika na donne mosusu veut dire a révolter a boy oyo ezalaki mais nini ezalaki en place système occidental incarné na christianisme na ba pasteur voilà iloko to boyelaki tomoni faki combat na sens nango et attaquer na basimbi bible et ba on va ko faire endormir population bande na biso bongo baindo na ba promesse ya bible o ekosala makate pour na ba africain omoni donc grâce à bible et permetaki l'occident azwa suprématie likolo na biso baindo
Donc un combattant à côté kozala à des fois combattant ça sous christianisé ça va faute et kokité donc combattant ça guerrier ça mobali ça en quelque sorte combattant ça visionnaire moto azomona makambo ya kokesana omona lobby kina fo lelo na bunda pona lobby et ezala boyete mais sikoyo po ozwa énergie bokasi ya kobunda yo foya na nzambe mosusu ke oyo occupant oyo colonisateur a présentaki yo nzambe ngo considère ayakine Yesu moni o ba kebela kuna Yoshua Mashiach donc sikoyo biso fito za na nzambe bakoko na biso oyo mfumoki mbango ba tusiko eswaka bango so bengi mfumoki mbango nzambe mais bengano Yesu oyo abotama na mwana okuti baleki baza mais mfumoki mbango aza fils unique baboyi que to benge pe nzambe omoni donc ingratitude moko donc incroyable parce que na donné oyo ezali soki lelo Afrique ebongi na donné oyo monte ke koma fumoki mbango tradition culture veut dire enterrement ekundami donc bandeko ba combattant pas si ezala te parce que ndenge toza koloba bo tia matoi boyoka nde biso donc combattant il faut aluka bokasi nguya énergie ya tata bampungutulendo ya nzamba bakoko ya mfumuki mbango ya tradition ya bokoko na ye pour à se faire na face na force négative oyo incarné na bandeko na biso ba christianisé omoni o bazako kokoba na vie ya viongolo pona passe ya Afrique ekoba lobi na bana biso pona kokabola Congo et kutu eza impossible ba kabola nanu Congo omoni donc ba combattant ba sala makasi eloko ekosangisa biso eza ufumoki mbango na nzela ya nsiku ya simono anza la loi de la création soki moyindo atangi combattant atangi nanu ayebanu tozoluka nini au juste atangi loi ya nature la loi de la création oyo ezotangama na kati ya religion africaine ivotuka fumoki mbango ezongisi moto moyindo moto na bakoki ne nyonso na savoir ne nyonso ke ayebisiko visionne mokili ekendaka ke babundaka mpona mabele babundaka mpona loposono mpe etombama omoni ayebi baprincipe nini ezalaka nde sikoyo akokoma kolanda bandeko ne bayindo kofaire conscientiser bango tolongwa nao na binzambi nzambe na bonzamba bapaya omoni donc komba yango wana toyei kobunda tokostructure makambo eloko moko ekosangisa biso mabe eza kozala parce que animation parce que toza animé na mpepe moko négatif bandakala donc eza toza ko hériter yango uta mbotama tout le monde veut être leader na lokolo na loboko alingi pa komaka mutu te mutu nyonso abotama te azala chef wa groupe mais côté yo zali so sali musala malamu edi opesi mokakozwa na elonga ya groupe soki joueur nyonso azala kaka numéro 10 azala 9 azala attaquant mais na habité milieu défense gardien bon sikoyo ba supporter soki bazate elenge match ezanini donc mutu na mutu fatima na likabone mais point comme na ba niveau wana ya moni fumoki mbango na prophétie ya Mbanza Sanda alobi il faut une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Voilà si connaît le but koya. Donc il faut maturité spirituelle ezala. Il faut maîtrise la spiritualité ezala. Et toi ba ete mutu na mutu na rôle ko jouer na etumba o toza nango. Parce que ennemi ya moyindo eza le poso pembe. Bokita bo mata le poso pembe incarné ba institution, incarné na ba enjeu oyo économique pe bongo na ba instrument na ba structure musicale nyonso oyo ati en place pototikala ba tapi na bango ba bitoko na bango ba marche pied na bango et il faut que kozala penza ibu ozala na bofumuki mbango poso sola ete tact ya loposo pembe ndenge nini na marche ndenge nini aza kobatama na kati bandeko na biso ba pasteur ba politicien ba artiste musicien moni ba bazui qui peuvent ya imbi et batami kati na bango il faut ma groupe moko muke ya bato batanga
bonzambe to ate kotanga université diplôme te parce que kuna okotanga kaka molimo ya lolendo ya l'orgueil balekaka mutu ne loko na yete donc okoleka mundele ne loko na yete elambeza ya mundele français anglais ya mundele écriture yango ya mundele donc il faut to misa ela o nyonso toza nango posa ezala ya biso moko to fedi ebima na cerveau na biso po tozala ba matière première wana mais tozokoka te kosala oto nango posa parce que topesi ba génie créateur ya Congo Mukongo et ngonga ekoki ba combattant ba vrai batelama et baluka fumuki mbangu ya fumuki mbangu te obelaka Jésus te combat o soit toza gauche soit droite donc ezate que ya kolenga kola bandeko ya politique akie pa ba Jésus akie pa ba kimbaniste akie pa ya batawonda akie pedazo baluka balte eza pena ko tracer ligne to na culture tradition africaine fumuki mbangu mvuluza bandombe point barre oza na biso toza na biso te moni oza christianiser ngeta il faut structure moko ezala et kamba biso bandeko ba combattant pona ko bengana nanu christianisme na mitu ya bandeko baindo moni de yangwana eza na faiblesse ya biso ba africain boko ko bunda ndenge nyonso lukuta yoka iloko oyo Jean-Marie Vanep aloba kiré catholique blanc na Belgique bolimbisi il est un belge aussi aloba si vous écartez Fumuki Mbangu sachez bien que l'Afrique ne s'en sortira pas donc après si Afrique mukumba veut dire Fumuki Mbangu wana aza ko reprocher ba ndeko église kimbangiste ya vert blanc na mariage ya mama kama pasiko na livre Le Soleil apparaîtra na 11-10 bukuta malobana na kati donc Fumuki Mbangu mwe bolongoye na komba ezate donc il faut ba combattant bozala bavutuka bovutuka bozonga na baindo et nde bokolongola ba trahison et bokotia na mutu na esika na ye structure ekoya mobeko ekoya ekokela mabatu batu ba sala ka structure nyonso ekokamba mamalonga ekozala sous force makasi donc poto zala ensemble il faut le ko sangisa biso de Fumuki Mbangu azali axe central oyo tokozingama aza bongo nzete ya bomoi na biso tozinga tutotoko na ye tosangana na ye nde atikeli biso loi de la création oyo fuvamu ezotangisa na partout dans le monde ezotangama siku merci mono anza et toi na souci ya Afrika na biso mama toi na souci ya Congo mutema gâchette poumon vie Congo il faut le Congo comme lumière il faut à éclairer Afrique nyonso mais le la Congo azo jouer rôle na yete risque ezali ya ba sepeli musique ya ba bini musique oyo bakantare Congo ekobika to Congo ekozwa développement nango po basali mille danse po bayembi banzembo ya mwasi na mobali to po babeti ba grande salle nde Congo ezwi comme pays émergent Louvou je pense non donc to Zimbabwe ce qui le peuple congolais azo continuer à lire onabuzoba oyo lobby ya lobby te mais lobby ya lelo trouble ekozala provoquer kolinga pena mokila molimo na mboka Congo et puis il risque ezali kutu boya mbwa ezamwa bien po banya pe bazala sauter na ebite so bakolia ni batika na bilei moko bakolia makasa ya manga to makasa ya bitabe ya avocat donc fallait que ba makasa oyo kozala ebele tiki batika na balia ya ngwana po bakokoma souffrance kezala makasi mokela molimo akobeta bana Congo fimbu makasi souffrance ekozala pena makasi na bana ya Congo et puis ekolanda tina mikili ya bapaya lokola mwana bapesaki etinda kokisi etinda te et baza ko retinda azo kokisi etinda te papa zwaka fimbu congolais azobeta makasi po
bandeko mosusu bayindo baoze la Congo et la Mukame. Peuple congolais azolala tala christianisme. Veut dire toujours ba congolais bakumba na christianisme epai bakendaka. Nzoka bonzambe wana eutena nupa ya l'Occident yemoko aza kosala ona ba norme nango na ndenge moko me lolenga ye kotika ngo na Congo et congolais juste a commission lokola eloko na ye. Veut dire pona congolais veut dire mundele asambelaka te aza incrédule aza mabe nyonso bapesi mundele ndeti yenda komi inventaire ya Bible ye mutu asala structure yango ya christianisme. Donc degré ignorance wana eleki makasi na bandeko bayindo mingi pena ba congolais mais ngonga ekoki likambo ezalaka na ngonga na yango ngonga ya kolamuka ya bana bayindo ekoki quelques-uns balamukaka po balamusa basusu zala parmi baye oyo Fumu Kimbangu azolamusa apesi etinda yo mutu oyoki biso ngonga ekoki risque ezali ya loposo moyindo ya biso ba congolais soki toza kosimba makambo oyo te pamba te la spiritualité za centre ya éveil nyonso partout bazwa éveil bananda d'abord na la spiritualité mawa bandaki na révolution culturelle lelo Poutine azotelama na spiritualité na bango lelo pe King Jong-un lolenge moko e bayaka na bokasi moko songolo po longola bokasi mosusu bayaka na manduki ya koleka ya bokasi po longola o vaincre manduki mosusu ya moninga. Donc la spiritualité la plus forte, la spiritualité africaine oyo représentée na Fumu Kimbangu a incarné atiki nsiku atiki longi motangisi etozotangisa mibeko bia bikela. En tout cas, diaspora ayeba ete abimaki mboka pona pasi et pasi yango pai toye ba commanditaire pasi ne bazali pai oyo tozali mikolezo ya pasi kozala makasi na mikili ya bapa ya pamba te ba dirigeant africain bazolamuka bamelaka mai ya Congo mpepe ya Congo bapemaka mpepe ya Congo wana banyetre mabele ya Congo le bakolamuka bakokanga ba avantage ya l'Occident la ba retomber za la biso ba tofanya mikila bapaya to milengela na moko mibale misatu ya mutoki na biso ya falanga to kanisa mboka ya bakoko on vit mieux que chez soi. Fumu Kimbangu to tient na centre so Fumu Kimbangu azate lobiko pesate ko benga ko bonga pe moyinde ko zalate to Fumu Kimbangu ana responsabilité ya ko bonga na biso. Donc il faut to pousse ne pas Fumu Kimbangu poto zo bokasi penguya connexion na ancêtre na biso omoni poto zo bongo mayele boyebi connaissance efandi bongo na l'obscurité mettre à l'obscurité tata mokenta sala ya tikaliti na molili ine to couleur ya molili. Donc Fumu Kimbangu aza na moi aza pe na butu mutaleki azate potolonga photozonga na bon Fumu Kimbangu authentique religion africaine. Il faut tout ka Fumu Kimbangu toza wana pona kotangisa baindo la loi de la création potobika matondo mokakozwa mutaganya azate mutupe akwei azate meza processus etumbezala kabomo mobimba soki lelo olongi yeba ete bateli énergie olonga kaka bongo lobi lokola bongo totikaki Fumu Kimbangu nde bamabako kokweya mais lokola siko tososoli Fumu Kimbangu yaza porte pona biso. Donc Fumu Kimbangu aza bomoi veut dire aza éclairage aza nyonso pona baindo Fumu Kimbangu wana epa yozali belela ye zwa conscience ete pasi tozoyoka lelo yana mutu moko te soki mundele te e mundela ngo abatami na Bible abatami na nzuta ba pasteur abatami na ba politicien ya l'Occident et abatami na ba artiste oyo bazokanisa soloka to bongo mode ya fonctionnement ya l'Occident ndeza malamu e balingi ekitama na bana biso luvuni toteba na bokasi pengo ya Fumu Kimbangu ya kimpa vita balongo pe bakoko babatela baindo ya mokili mobimba.